Si vous balinez la balle, si vous avez une balle, vous avez un moukier. Si vous avez un moukier, vous avez un simba, vous avez un moukier. Si vous avez un moukier, vous avez un simba, vous avez un balle. Na mobala kokete c'est pas mobala kokete nga yo bala parce que bango nde simba et là ça la boza la razou à jalousie mal placée bazo bazo raté ba théâtre o bazo surtout ba mama bibi ma bana ba théâtre ata ganga le port à 2 personnes ata allo so kona ba desino ba salela ba ngoti si aussi moi boenza ba sali ngolu tala tola ko bana musala mo même ton tala grâce particulière na ina bisayo. Pendant ces 12 ans, de beauté, tant que jeune garçon, Zala qui Zala, il peut sympathique à qui n'a pas mais a préféré plutôt à Bala Oyo, à Bandana n'a pas parce que 12 ans c'est pas quelque chose facile. Merci, le bal de la course et pas maman l'église pasteur de la foi de dimanche. Nous allons la même chose surtout parce que le bal les collègues n'a même pasteur. Mon collègue n'est pas pasteur, ça m'a bête, mais tout le monde a bandé que Bélo, mon andé, qu'on a un pasteur aux zones timidité. Comment bon bazar, comment la facilité on dit ma pasteur de la forme balamorca. Et là, ça là qui est mon tour de konayo, andiment, tout ça pasteur, ils ont ma caméra, ma comportement. Ok, oui. Pour que ça soit une zamba pessi au ban, il y a une dose spéciale que les camois sont dans la beauté. Non. Et là, nous avons vu, mutu a finga ka mutu et l'autre quelque chose a fingé et côté na monter mais ça les passe à mutu ba bando qui a bomio déjà. Et là je fais ma poison tiamaka. Si quand la minute tout le monde qui va comédien me souba OK na ba besoin même soupe ba so rappeler ma conscience. Belle vie à banda qui na nous église mais pas parce que j'ai la foi que je salue à passer mon père spirituel aïe a persi action de grâce naé pour remercier Nzambo à bateli tout au long d'une année wana à remercier Nzambe naé a persi action de grâce pe équipe mobimba Belle Vie TV et Zala Kiwana surtout fio na mona ba tcheki na ba page wana oya lobi ba buzoba na kumwa otena mutu wango finga mwasa da Costa otena na mwasa da Costa donc c'est comme si on a mélangé les serviettes et les torches mais tu vois ce qu'on a mis ça bon serviette dans ça na mbele bon portele ata faux de thé pour ane mu bata mundu kuba sana bango pasité mais yazo bonga kakati alors le problème a tenti mon finga mwasa da Costa et doit avoir un problème de sa tête. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre de partout. C'est toujours votre servante Barbine Mongonzi, la capricieuse de la presse. Madame Aboupi à la fille qui orange à la presse. Merci à tout le monde. Bandeko Bopsa, so confiance au Bolingarabiso, Bisopeto Lingarabino. Merci vraiment beaucoup de s'abonner, vous partager, vous liker, vous commenter. Awa, la vision ITI TV, vous allez jamais dessus parce que Bisoto Zaka, on a pour nous Sabino. Merci à notre boss, Papa Iti Kassaï depuis France. Iti Kassaï depuis France, notre boss. Merci à tout le monde. Bandeko Boza Scotcho branché à la chaîne Nabino Bolingara Mingi Vision ITI TV vraiment le trobeta lisolo à théâtre trobeta lisolo à mariage de konabiso d'Acosta trobeta lisolo à anniversaire ya ndeko nabiso Belle Vie Kandi voilà troso la mingi en théâtre lelo nazanga mokoté na ebité notre caméraman derrière la caméra nda la bilili na ebité ce que kotilanga déjà invité nanga Aurélie Vangu la maman des garçons tozana ewana les mbingazor de la presse tromeka un peu ko solo là par rapport à maman. Bonjour. Bonjour Barbine Mongonzi, la capricieuse de la presse. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Airboland Nabiso. Dans notre chaîne, merci beaucoup d'avoir abonné Nabiso fidèle au Bozawana. Au Bozala toujours, on a beau like, beau partager, commenter, on a vu ça là bien parce que le bimabé, tout bon ça. Merci beaucoup. Malobanayo Barbine Mongonzi, ma réponse na, ma question na, ma réponse na. Voilà, merci beaucoup Aurélie Lembingazor de la presse. Tu m'es un peu solo. Là, na tout ça à moi analyse par rapport à ma mariage, il y a un déconabiso d'Acosta vraiment et ça la passe ningi bat bazo critiquer bat bazo loba mais tout le monde qui papa na biso elombe aleka qui a sali témoignage yande ko na biso d'Acosta alobi basali 12 ans na moi sinae et lelo oyo moi nani d'Acosta andimi ko honorer moi sinae vraiment et salier bien et ça na mbale belé ba banda 5 ans 6 ans 7 ans 12 ans même, Bakabwana mais d'Acosta Ndimi ko honorer moi sinae. Il y a des gens au bazo traiter moi sinae za mukolo d'Acosta za leki bazo traiter libale simba kité bazo traiter roba la takeza mabe bazo traiter ba blog ebele ebele na bité pour na yo ko sala analyse ni par rapport à ma
D'abord, félicitations à ma star préférée Dacosta. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Dans ce pays, ma casse comme on a jeune garçon à la personne de Dacosta, star Oyazali, mais l'icône nango a honoré quand même moi si naeto. Et bah jeune belé surtout ba star. L'icône nango ba comédien. Bah ça la peine na ba jeune moko ya malamu te. Mais mon a jeune garçon comédien, nene star à ma casse le quoi Dacosta. Andimi pendant ces 12 ans wana. To boité tant que jeune garçon azala qui zala ipe ba simba tika ba zaki na bango pe. Mais a préféré qui a préféré plutôt à bala oyo à bandana na page parce que 12 ans ce n'est pas quelque chose facile. 12 ans ils ont lobby t'es 2 jours t'es 3 jours t'es dans ça daté. Donc comme on les lo na ba ki ngo récemment dans l'émission moko Dacosta Bali to boyi ba sombele c'est comme ces aki prophétesse ba Dacosta Bali même pas un mois tant autant qu'il n'a ko tikaka biloko pas mais remise à dot kamwe banda yi déjà bandi du début du commencement il y a problème et bandaki ngalo kama bato bazalaka que muto abali mwasi na azalaka kitoko azalaka mabe balobi les goûts et les couleurs ba discuter likamwate likamale les goûts et les couleurs ba discuter na ngote okoza kitoko neti sanzo zongala mais mobali mo mono de l'autre côté mais comme tout le monde to yoka au moins yoza bien au mitali pena bana likoloti na sotali mbanda bazweli obinzambe côté ni erreur vie ngezali na tenga ma place nini na zaka mabe côté ni mais balingi ote bazui o wala yomoni mabe wana o mono zo boka ye wana ne bazui babali batie na ndako donc pour vous dire que les goûts les couleurs c'est discuté bato ba finga mosa Dacosta baka bazoso baka baso bato la likona ba ndocha Dacosta miso oui. Comment ça se fait que mutabali asali choix na ye azalaka kitoko munene ba finga mosa Dacosta munene tous ba gwa Dacosta yo na bali lelo te alingani na lelo te lobite basali 12 ans s'il vous plaît 12 ans moi la côté classe a commis la deuxième sokaza mayele deuxième primaire secondaire plutôt on benga so 7 ans c'est 7e 8e plutôt moi la botami a koli a côté classe a commis na 8e. C'est pas quelque chose facile. Donc comme bo finga ene so boling pour nga bo télécharger les sous ba régir. Likona wo dimanche religieux. Sikobo bisanga. Ma finga na bino s'emporte quoi la vie à Dacosta na moi sinaye. Mais bon lo ba bongi te moi ça bonga ki te na voilà la robe nga lata ki asali vraiment bonga ki. A bonga te mena mincho a femme mariée. Abonga ki te meli sapineza lokwa yanga na ote sapinela lati anyo abonga ki te mena famille na ba bazwe mbongo nyoso nyonga sans criticalité siko banani ba bolé banani ba perdre temps donc final surtout fio na mona ba tiki ba tcheche na ba page wana oya lobi ba buzoba na kombo oteno mutu wango zo finga moi ça Dacosta oteno na moi ça Dacosta donc c'est comme si on mélanger les serviettes et les torches parce qu'on a mis ça bo serviette dans ça na mbele ba lela. Donc, il y a critiqué mon moi sur la balle, on a bien, on a flou. Faut être au Tchib, faut être surtout aussi maintenant, tout ça est importé, bah importé, les attaques faut d'été pour année mon bâtiment de coup ça n'a pas cité, mais il y a un bon rakakati. Alors le problème à Tenti, mon finger moi ça Dacosta, et doit avoir un problème de sa tête. Mais si ko bateau on so bazo critique ba mabala bato na ebité a to monaka bijou la reine abala ka bato ba critique abala mwana mukie o mama kalunga abali ba ko critiquer abali mukolo Dacosta abali o moi ça mukolo na finalement bata théâtre pour mambone bimaka epa na bango na ebité ko zuwa bon balingana na hotel Babi la capricieuse de la presse. Yo bosse ba théâtre, ngana yebaki yango bien alobaki yango. Dacosta bali boye la so la sombele tenzaki prophétesse liko nango lelo to moni. La théâtre na ngam na banso zo la sombele ba mentir bon ka ba ila biso. L'internet sur la sepele pour ma laisser abiso. Ba théâtre pendant tout cas félicitations na bilonga linga mamba pe ça aurait livré musala na fandi liboso ba micro Babi mongondi na lo ba avec esther avec plaisir. Parce que ba sombele e utara mupandi na bino. Bino moka boya mona mobala muninga bali. Boye fête liko na boya tibe ni fe botoyo modele ne bitonge ne botonga muninga na kata fête. Atoyo bitonge ne batonga na libala Dacosta. Baye po ba sepelate même so ba ta place ni yango ezala négatif. Eh koto mosaka meki to kote. Koto masanga ki mukie. Koto Dacosta wazo sika c'est comme si mosaka bali ka pona intérêt. Koto oh ezaka ni na bino ba comédie. Ezaka noni. Nous sommes comédiens. Tu es bien biso bolinga nakate, bobo manaka, bochela naka ba poison, ni so mabe qui pede qui désibien bino. To yebi na biso, ya na on comment ça assemblate. En plus ba sombe ozo mana libala de la Costa oh. Et ça talibana te. Bango na bango. Bango ba comédien. Ya de mena. Kaka bango ba comédien motia mabe, surtout ba comédien no Dacosta sakanela azupi le kwa lilala finima ya kamoli tina suka.
bango te baauteur compositeur faux compte mpona kocritika kofingaka mwasa dakosa toyebi na biso bino toyebi na biso o baja mutu na nsima konko bosango nde biso na mito yaka eloko moko kaka ti to différenciaka mpo bino mingi buzoba biso bakestion biso mayele biso mosala bino nde buzoba toyebi na biso ye mambo bosala bino nde bosalaka bofungoli ba 1000 compte ba 20 compte ba faux compte bofingaka mwasa dakosa mpo commentaire mabe koma ebele mais boperdre ta bosala buzoba parce que na minute so ata bofinga nde na tini botélécharge baingire mpo dimanche suite c'est fête. Dimanche suite fin to éviter ba tout ba comme okende kai pas pasteur de la foi na éviter problème ngozani ba zo flatter kaka tonde et bon artiste tout et comika de la foi bon flatter te le londe na ndeto za boye ba bi mongonzi Aurélie Vangu nzamba sali pona monde ba comédien ngalo ba na chance nzamba sala bango ngolo bike ki moteur mabe na bango ki jalousie ki bazala nango nyoso mabe basala ka nzamba yoka bango quand même mawa a établir mosala nzambe moko ya malamu o azaka respecté partout o peut azalaka na action nzambe penda sola jusqu'à tout le monde na mabete nzambe a établi mosala nzambe na domaine na bango c'est tout à fait normal et d'accord faut pas kende kuna parce que aza collègue na bango mais mosala nzambe vous voyez neti libala dakosa et pas maman libala na église pasteur de la foi de dimanche tous à la voilà surtout parce que libala les collègues na mais pasteur tout le monde a collègue na pasteur za mabete mais tout le monde a bande ko belo mona ndeko na za pasteur ozondima ete comment bon baza ba comment la facilité ondima pasteur de la foi mbala moka et là ça là que mutu ndeko na yo andima to za pasteur ezala makamna ba comportement ba emoki Melana Mazuika la victorieuse na yebi de ngana to na yebi on mi caméra on mi micro to ba sokendaka siko le emoki ba kuma ma prophétesse ya we ba fanti bweko moi ça ya baris boni ba fanti boni ba fanti makasi bo omona bato bandima to ndeko yo ko linga teke ata pasteur de ni laisse parler boni busuba bweko ba mi mungo na pe ko tuna benga mabete na lobby ke zaka kesi to petit so ba pasteur ngo zo libala ya eza libala ya besto libala pene libala est-ce que pasteur de ni ça pasteur non te de ni ça pasteur bien ngena bien benye pasteur bien ngakaina yema ona no sa légaliser libala na ongai na kene ya parnenga to benga kena te bien do bengie pasteur de ni benga pasteur prophète oyebi nga ye de ni les tuko na bien pasteur te parce que na mona re loro moko te ko ezanazala ka convaincu na ministère na yete babi mongonzi de ni les pasteur oui l'église ni po ache no ya bakanga wana matete sala masute ba mo chaka baba fe libala bakanga église ndé ba sa mera bango te ache de noé ongana to yebi ezalaka église à pasteur ya Denis les o tanga zalaka pasteur za ba sombele yebi que église existera ti le to mona balai na yebi sala matete na mboloko en face à Maindombe église kangama on a dimanche bakangi balai il faut se mona na intérieur la porte rouge na pe son adresse te dimanche pe la mostrate l'autre a fait jeudi kende dimanche on mona porte rouge bakanga baba fait libanda bazo ça mais baba ça bon mais côté la 4 on a 4 personnes 5 personnes bazala souté pour vous dire que nzamba tika ekala tambatika ekala mutabuata ata yo moko vraiment pour Denis ko za pasteur ikona ona ntima buzoba o to bimisela o supe nzema o kagami na studio na comprendre te ebi marate ebima kalate ba tendance la carte comme arrivé à Messi Tony voilà Aurélie Vangu to remeka un peu ko solo la to zaka na bata théâtre to mona ki awa de kona biso coquette na mobile na ya auté poto a honorer et puis à légaliser on a évité ko lobani par rapport à ça mais ça bat musu bazo finga bosse longo ba direct que beauté image azamo na mukie coquette azamo kolo na epona yo ko lobani zambi na ngai na évité so ke zalaka ni na batate beauté image azamo na mukie coquette azamo kolo Jésus Marie Joseph sur le lobby ba comédien ba ba zalaka na incompatibilité pour ani selo bango oh non e batin toujours la reine abala ki mobile na mwana muke mobile na ebwe kalunga mobile ba umela kalunga mukolo kalunga c'est biso ba photo akala to moni ke mobile za mutaka na ebisa yo so ezalaka ni bolinga balinga mobile te batula lo kwa bino ba bitula ti siko boye bana bomana monza ngona bomana monda bomana monza ngona ya bino ya théâtre bozora ta muto ocha ta tikisite bomero linga bana mikezela malembe pona ki de akanda makasi siko balinga bala so to comme so bala konka so mona mukie so kata mona mukie libala zo simba te kokata amukolo so bango mutu libala ngo simple libala kwa libala bango te
bango mutu na mobala kokete c'est pas mobala kokete nga yo bala parce que bango nde simba et là ça la boza la zuwa jalousie mal placée bazozo bazwa raté bata théâtre o bazozo surtout ba mama bibi ma bana ba théâtre ata ganga le port à 2 personnes trop ata allo so kona ba desino ba salela bango ti si c'est moi boenza basali ngolu tala tola mu bana musala mo même ton tala grâce particulière na ina bisayo mutu ana grâce na mutu ala mukolo nzamba bake te mukolo boe mutentela ozala so ata obala mutentela sa bazon sabwe bota mukolo moko te mama passe à kutu bota mukolo moko même jour même date différence ba seconde bazana bédiction mukolo moko te parce que bino bolingi ka biso na théâtre ka mopikonde bozala wana ebele na buzo amine ebele bokote la théâtre parce que bopo mukolo mo en sens mabala ya ba comédien et la biso ka ba sombele biso ka misala pourquoi dans ça ba bango sonité hein. Nous te faisons un micro, mais tu le bela ka. Bon, on a reçu l'estimation pour taper la système de lobela. Bino to neni. Liba su ya kokito comme so incompatibilité na mobile na ye. Koketa mkola na lingwele na bote image za. Mutu ana wazo loba makambo wa so mobile koketa skanda za bona batayo aye ku bale so hiyo boya. Bozala abo boke bozala abo bongo luka numéro mobile bata koketa. Toye bibino. On faut éviter un peu reboire un rappel ba partenaire parce que dans bateau qui ngana lapa la nga na lapa partenaire na ya solo na lapa boire raté na boka tu na luketi na Facebook oh ba na luketi na Facebook batindela demande ngana yebite na boka kate na ba na les garçons on a ba fan na maman tika parole le bateau déjà sur tumbo la soupe ta mo ese ndo kauka boy na biso bastiste comédienne surtout na bastiste comédien ba wala PD to boy na biso po yango conquête makoko joki tifanda mobali na obote image bomba pe na bien soigner mono wandeke so otiki a pumbwe kukala makasi te okufa protéger bien po toyebi bangolo ba luka ba udango bimso dia maseki mike yeba ke ba luka dia ba procéder ba moyen les voisins moyens ndeni ba ko atteindre ye ba numéro na ye banda o ba sala ka wana o ba sala o ngala yo toyebi likona ngo mona ka lo mo bozaki bena mobale baluka et place tout le monde ngo pas mais c'est subasmat to mona mbona se subasima ekindi abeta kiningo likona ngo sota mambe koma to mona ba monzo to mona to yoka pour moi makoko bo mbaye no bien zo matoi na yo kanga sela motema na na motema na kolanda obet ba oloba te mobali na yo ndem to lingaki yende mtalingaki bino mbene bolingana ki mutalo baza mukolo menga na yebi yo te mtobota bote image voilà yete mtabote abota bote image de mbingazor na yebi tie tozo solo la kaka et cela qui on deni comme na vidéo ya maman na biso via kolela pleine émission kolobake bato ba traiter abota raté eza yete mtalingaki abota raté za nzambe ne mutapesa rabana bazo traiter qui cite pourquoi parce que ngwana le bele ebetité aleli en pleine émission c'est là qu'on dit côté la vidéo en tout cas ça lenga non passi na ndela za être humain boye ça lenga passi makasi babil mongondi na okay pas oui kokanga te so inzamba pesi yo bana yo ndoza spécial koleka moi sona na botité non ela no moni mutu na vie mutu afinga ka mutu eloko ebi quelque chose afingi e côté na motema esale passe ya mutu babando ki abomi déjà ya lobaki abominga déjà abomi parce que ça le quoi ngana na makolote na otambola babeki babi mo yo sa publicité ketch aussi la publicité talent donc otubi ngai tonga na motema donc ça le côté na mutu mutu poison na yo mutu fingi mutu eloko e toucher tina kata motema baka lisumu moko esalenga pasi nga na yebi solo moko na yebi na pays na ko bossa na pays il faut ça les États-Unis je me trompe pas maman ka bota bana 5 mukolo moko bana 5 ya nyonso bakufa na maman na ma vie bandeni est-ce que pourquoi on critiquer moto botité est-ce que moi il y a en pleine émission oui na to yebi na biso moto to yebi moto osa ba je wana maintenant conseiller yo oza moi sitika ya nango normal c'est important au finga mutu na défaut mais ils a passé poyo boti ya yo mutu boti okangi via bana na maboko te na sali peka na yo te to souhaiter mabete mais oye la bisolobi to yebite nzambe pe azazoba te po apesi yo bana pesi e bana te yesu kwa comme sujet à mon keri na yo keba tout dans la Bible te
lisolo ya peni na mbanda na ye mbana bota bana ebe mbana bana mana bakota na Bible te mutakota na Bible to betaka ça to sambela to tanga verset biblique wa passage biblique wana eza Samuel parce que nzamba yebi pour un sous stérilité à maman vie ya eza nzambe ne mutacha po lelo tanga ko bota mwana ye wana azala lipambo même pour la génération o yebi to yebite tout le monde pas maman Jeannette Kefa si me trompe pas. Le monde est après combien de ans de mariage il y a eu Kobota. Donc impossible ça la pas nzambe. Yo on critiquer ma vie y a pas boti nanuté. Yeba ke pas nzambe ménopause za la té. Et pas nzambe ça la j'aime kamuna tana biso ça makamuna tana ye. Yemo ka yeba ka nenga établiser mutu mwasi boye azazoba. Tu sais pas boti ou pas étalioté. Tout le monde a maman Sabani alobaki abi eloko nzamba pesinga te nazwa ngona makasi. Na yebisayo. Eloko nzamba na ye. Ah ya tika ko ngana fanda na mutu abo na ngamona na ndeko na plutôt expérience à mutu abota na expérience à mutu abota na nuté donc azalaka mona kidiba okota emso okoloba lo mo likamumbo me emso lo bien expressement motalobi nzambe limbisanga na yebeteke na bungaki aba nzambe limbisanga pardon mona otala bana ndebo osaka na tikali kidiba atali nzambe pesanga ta beta mwana kangi mwana aba emso nzambe pese zo beta ngana luka kata zeme des jours na yoka donc ayoka ta des zeme sala na manzuta mwasi mona wona te banda bota nyonso ese na yebisi yo mwana ya ozape bien encadré asala balette nyonso chaque année asala alerte na yebisa ata na 4-5 valise alerte mais likona mwana oya te parce que muta bongo na soine na refinga oke botaka te c'est que mutu na ngo reliva ngo sala te na yebisa yo obi oko bagay lo kana mukio lobi mais obebi si ata 2 à 3 mois ya mutu oseka sute oza suna sengote kaka pona likama muki oyo fingaki msukile makanti na oso bosanaki mais ye loko ateme zwaki place na motema na ye ekomele no passe pas bosana akomi mutaba calcul mutaba raisonnement mutaba tuna nzambe mituna mutaba place mutu akomaka na ba question munangeza nini pona zanga biso atamukili to sala baninga na biso babe tango ebike mutu bwe eloko tutuzala wana so yo baninga na rate ndeko na zo bota te collègue ami star sambela pona ye emso lo sambo na yo nzamba koyokela ye pe ba mapesi ye mwana mais jusqu'au komisi yango otuka kamotema na so tango tuki yango ko na ngozwini c'est pe message na ba deko ba Holanda biso bande kuna epeka ya théâtre parce que bango mutu bazolo babanda abala azobota te ti lelo na ebite message nyoko lancer na bango ba otala biso. Excusez en tout cas non lancer message moko pour na bata théâtre ba otala biso partout bozali. Excusez bande ko na nga ba star na to linga mingi to linga bino so ba to linga bino mais botika ba mbosala wana eza kitoko te eza bien te mais bon ma phrase to linga bango mais ba bongisa batika ne ba bizuba o bazo sala kawana peut-être fana le ba micro ba caméra na biso to lo ba sur bango ezala pona ko nuire bango ezala pona makama mabe bazana ngo basala nini ba bongisa yana chaki me po ba ba nini biso nde to ela bango ba problème biso so ikameza ba question na biso ne sala ke ba sombele bota non babi mongo nena na micro na yo boy c'est pas dit que surtout nga question finga mutu benga pe fona lobaka na répondre non na ko pe boya so nga ça poser question yo répondre pe lingi osomona d'abord tika ko sala na mabe pesa moni ke ko leser muninga ça ne pas bon o lobalika bon pona muninga ko bote ya mutu mutayebi yango izanzambe nzambe ne mtu ayebi mu au moment opportun ausela mtu likambu songolo ausela mtu likambu pakala eza malamu en tout cas botika surtout na likambu omoni ke eko nuire muninga makasi likona ngo epesa ye passe eko bese pe ko tendako yo moni kama lo ramukelo baki en tout cas pena eza bien te to linga bino mingi me botika. Voilà, merci beaucoup Tolinga Rabino mingi botika tozaka wana pona kolobela bino na nenga mabete et tokumisa Rabino tobokela bino ba fleur bokende liboso toke na mbora ba paete tokende okumisa ba eni edo ba Merci Jackson te tokumisa ba artiste mbora na biso ba Sila Bisalu ba Belvi ba boza tellement ebele ba artiste boza la fierté mbora na biso et tozaka wana mais bino moko bandeko ne bozo bozo boma na bino vraiment boluka na moi solution oye na feta muninga pe oli omeli sa otongo bimi po kei sa o critiquer bali mukolo sa o critiquer mobali aza mwana mukie sa o critiquer donc bozo beta na minduki kaka bino na bino ngana lali na la muki na kanisi da sa fete nanga na komi
Mokiba Melea Mazuka de tous les temps de tous les jours. On a commis Aurélie Van ou les Mingazor de la presse na bolingo nyonso parce que na yebani na bato ebele to na zui kanisa yo se kozalakawa mais na bengi yo na fête nanga okomi ko juger mobali aza mwana mukie mwasi aza mukolo babimi kitoko te libale simbite na yebite nyonso za rapport na nini et si fait de témoigner zaki ya mai zaki ya bien te kutu boye crayon wana basombaki ya ngwanzu rouge à lèvres wana zaki ya 1000 francs zaki kitoko te ya ça passe et to sala wana babi mutu moko taza mokonzi na mboka na ye to monaki Yesu pe na mboka na ye bandimaka ete pasteur de la fin ya moins bayamba na maboko ya kofungwama to sala wana lelo to moni si la belle vie en juger bon anniversaire na ndenge ezalaka basombele ya makamba minene anniversaire na ye a préféré akende kosala ngona na orphelinat abengisa bandeko na yaki na église ya pasteur na biso de la foi akende ko célébrer yango kuna na yebite pona yo koloba ni eza idemo ya malamu po liboso ezaki fête ya munene boye balie bameli et surprise likolo nango tomoni Belvina Alliance to yebite koloba ni Belvi abala bombela batu na ye to ndenge nini tokino wana avant to kotona mamba anniversaire chose grave surprise tomoni Belvina Alliance ya munene yebite koloba nini abombeli biso asala ki ngo biso to yebate to ndenge ni po subitement anniversaire to moni Alliance ebimi parlo koloba nini na ba surprise abo en tout cas quand ne zo ka moni ngo surprise quand ne Aurélie va on peut amona ki ngo surprise nga kutu azaki wana penda le mercredi na église parce que nga assemblée pas pasteur de la foi je étais là présente oh non t'as la oui je vois oh non pesa nango théâtre te pona ba théâtre na ba sainte mona bango on sala rôle moko aza marié bon là tsaya no mais eza théâtre te penza aye penda église siko non na zoomé ngo pena misu na ngwana linette yango pena ko oui yango te m'appelle zaki na service na église te manon mpanzi parce que otala tala boye moi faut pas mais en tout cas ça biso no passeport belle mutolo quoi belle vie annonce tara nene ya makasi abala libana ye ebite biso ba auto ebate po ba songi na bisa Babil Mongonzi la caprice de la presse nga kutuka na zaboye ata ba yokangela nga wese ata na publier te anniversaire akuta bato anniversaire de la sombele na yebisa yo anniversaire à Pamba so à la personne de Belle Vie Kandi la patronne à Bali Toyebate. Ça reste à vérifier nos chers abonnés. Entre parenthèses, entre guillemets. Wana to bomino dossier wan to kundola ngo c'est parce que nga lento na yo lo wakambu ba précision na bisayo pona boya ka bafinga matama na nga na boya la boya bafinga matama na nga na ngata sambwa na nga mama naza na nga na ba précision na nga likamo na lo balango na okena ngo bo ezabo donc jusque là entre les parents de thèse les anons kuna entre guillemets pour l'anniversaire à Belgique en tout cas j'ai beaucoup aimé l'idée c'est non ma caste na mona ki ya côté en tout cas c'était pas maman un saucissi au désannoncer pe bambote na bandeko ba otala merci beaucoup en tout cas na moni attends va commander au ba la biso ba sombele mais ba au ba conseil pe bazali pour anniversaire ba comédien ça qui to OK to mona bango ba kena boîte moko munene komela place pe ba poison tiamaka si quand la minute tout le monde qui va comédien monsieur ba OK na ba besoin même monsieur pe ba zo rappeler ba conscience belle vie abanda qui na une église mais pas passant j'ai la foi que je salue à passer mon père spirituel aïe a pesti action de grâce naé pour remercier Nzambo a bateli tout au long d'une année wana a remercier Nzambe naé a pesti action de grâce pe équipe mobimba Belle Vie TV ezala ki wana en tout cas na sepela na idée ngo makasi na moni pena que oui ba comédien ba mi malembe nde mama boye bandi se pe makamba ba sombele pe malembe nza pe osunga bango et sepeli ko na ngo asuki wana te akena orphelinat religion pire et sans tache et consistait à quoi visiter l'orphelin n'a pas veuve à leur affection. En tout cas, maintenant, merci beaucoup Belle Vie quand notre félicitations aussi à toi pour la idée. Baningo ne peut pas comédienne no ko ya ba comédien initiative ndé ya kolanda ndé yango. Ya kolanda malamu ndé yango. Ndé ka babi mongo na bito komina biso na suka mbote mina balinga Aurélie Vangu de près ou de loin la famille na nga famille Vangu bima tona linga no mi famille bimba te père te papa aza bien mobile na linga ko makasa ozali ba gros bisous à toi je t'aime beaucoup pour la bonne banga awa bagela no na Facebook
Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de notre mission. Merci à mon boss et merci à notre boss depuis France, Iti Kasai, depuis France, Iti Kasai, mon boss. Merci à toi de tous les temps, de tous les jours, Meléa Mazuika. Merci à J.M. Jansi Motombo, Père Abapeti. Merci beaucoup à C4, Lidobi, Yende Makambo. Merci beaucoup à Merveille Kwedituka pour l'assistance. Merci à Ndala derrière la caméra. Vous êtes tellement ébélé, Bandeko Lingarabiso, Biso Peto Lingarabi, Noso Inzamba Zongite, tout le monde au prochain numéro. Bye.